Bienvenue sur Étoiline Inès TV. Si vous êtes encore nouveau ou nouvelle sur notre chaîne, n'hésitez pas de vous abonner massivement, aimer nos vidéos, commenter et partager. Chez Étoiline Inès TV, c'est la qualité, la différence et la vérité. On décoaluna miezi. Somo. Ok, Loba. Avant d'akinaï, et mobali surtout azalaka non asepeli na mwasi azaki na azali na mkilia poto avant d'akuna asepeli na luna. Ok. Dans asepeli na luna relation et comme kobota mali ndenge kaka ezalaka. Mais subitement a présenté na libota ba ebike non wana mobali ya luna sonyo surtout toyebaki Somo. ko sala ke ndeko akominazi. Mobali aye kosala mikanda ndenge nyonso to ezalaka parce que aza na posa mwasi na ye asepelaki na ye assuré ye oyo nyonso to basolaki nde mwasi na mobali ngai na yo c'est ça eye kosala ke mwasi afuteli mwasi biye akei donc bavoyage nyonso ye moto afutaki ntango apresente yo peut-être na mwa baninga ndako omoni nyonso to stabilité ndenge ezalaka na kati ya ndako na azalaki sur que non na kwei na maboko ya mutu ya malamu bavandi na mobali mobali aye ko changer makanisi na mwa tanki kaka oh non il faut ozonga oya non nakini comme ça ozonga après pour na mwa makambo moko boye ba raison nga mona yebi moi c'est ok problème ezaki le quoi aza déjà assuré je te dis ndako ezalaki vide ndenge ndako ezalaka donc ye mwasi ya liboso na ndako wana ndeko mwasi mpe azalaka wa ezalaki te donc ata signe moko ezalaki te na sûreté nyonso yebi ke no mobali nanga akoki kokosanga te comme déjà nasi na ye boye donc confiance ezali donc ya makasi c'est ça luna kozonga na ye azongi awa subitement ekomi kobenga mobali ekomi mwa kokoso kobenga boye répondeur ezoleka te makambo ya somo encore mobali soki atie yo zemi ezalaka bongo shem ndeko nanga oyo ezalaki nde ndeko ya luna mienzi bandeko nanga ka ndenge boyebi confirmation ya zemi nde likambo ka ndenge tolobaka zemi ata obombi yango ndenge nini yango okenda nango ka liboso moya kobomba yango ezalaka nango te. Salut cher Bouchou, salut cher abonné, salut cher connaissance, salut surtout les amis de Étoiline Inès TV. J'espère que vous allez bien. Quant à moi, je suis bel et bien super bien par la grâce de Dieu. Cher Bouchou, cher abonné et cher connaissance, toye lisusu kandenge bouti kolanda na émission surtout toye lisusu na makambo kaka ya luna miezi kaka ndenge boyoka makambo ezotambola kilikili makambo ezokende ezozonga nango nsima te. Mais avant tokota na mwa émission na biso ya lelo eozala bien nanu na sensibiliser bato oyo nyonso to. Si c'est la toute première fois ya kokota na chaîne na biso, chaîne moko kitoko, chaîne ya batoli pas possible et pourquoi pas chaîne ya bana nzambe. Je vous prierai surtout de vous abonner massivement. Abonnez-vous. Cliquez aussi sur la cloche de notification pour surtout recevoir les nouveautés de notre chaîne. Aimez la vidéo, la famille, commentez et partagez. Et que ça la biso oyo penza tolobaka na biso chaque jour. Tokoso makasi. bandeko na nga ka ndenge toyebi bozwa nanu bakiti bovanda nga nazala nalingaka penza soki tobeta masolo ya bongo boza ya kovanda zwa penza kiti na yo vanda
tia mwa mai na yo pembeni, tia mwa jus na yo pembeni, tia mwa sucre na yo pembeni, kote mosusu tia mwa ti na yo neti mikolonga na nzaka muto abatia. Donc ti nde likambo, tia mwa ti na yo, tia mwa café na yo kandenge ezalaka, kote mosusu baliaka te, tia mwa iloko ya kolia. Na lobaka nanga chaque jour, on ne sait jamais, hein? On ne sait jamais bandeko, toza na monde oyo eza na ba surprise ya makasi penza. Monde moko donc mosusu vandi ozoyeba te nini koleka nini kosalema dans 10 minutes. Yango soki opportunité ya kolia emonani, liaka na yo na système moko ya kitoko nyonso. Tango tozolia, tango tozomela wana, tia mwa volume na yo likolo pour que ba voisin na ba voisine pe bayoka nini ezoleka sur internet, nini ezoleka na Étoile Ines TV, makambo nini eosala mbutu surtout na Étoile Ines TV ezalaka bongo. Tango botala bongo bosala pe partage, botia ba commentaire na bino, botia ba j'aime na bino na système moko ya otolobaka toujours chaque jour tokos makasi. Bandeko nanga kandenge boyebi, ndeko ya Luna Mienzi finalement et encore aye kuluba, aye ko confirmer nanu zemi ya Luna Mienzi. C'est vrai, il y avait tant de personnes oyo bazalaki vraiment sur sûreté na makambo zemi ibile abatu bandondi mate, bien que totiaki ba audio na biso kandenge ezalaka, mais il y avait de ces personnes oyo babandaki na bango kondima te que non eza ya lokuta Luna Mienzi aza na zemi te. Ndeko na ye aye ko confirmer, mutu aliboso oyo ayaki ko confirmer na ba réseaux sociaux que Luna Mienzi azalaki na zemi, ezalaki nde cousin ya Donnel. Qui est Donnel? Donnel nde mobali ya Luna Mienzi, mobali na ye ya poto. Bandeko nanga na kolanda ba histoire nyonso, c'est que Luna Mienzi na mobali na ye babando vivre na bango na libala en distance, donc bolingo en distance comme je peux le dire. Donc distance ne distance côté mosusu baza na bango na bolingo yango babando vivre. Sikoyo pona okendo kutana kandenge ezalaka mwasi na mobali ba passer ba moment na bango ya bolingo, c'est ainsi que mobali asalela Luna makamnyo soki ya voyage. Biso kutu toyaki koloba awa tango Luna Mienzi voyage ke non Luna Mienzi akena yetala ka musala makasi ya utukosala, akena ko se détendre, akena ko se reposer après misala makasi o Luna Mienzi ya utukosala nzoka akendaki na ye komikotisa na ndako ya libala. Ezalaki nde bongo akendaki penza komikotisa na ndako ya libala kandenge ezalaka. Tango akotaki pe kuna aye komona kandenge boyoka ndeko na ye azoloba na ndako ezalaki vide. Donc ndako wana deje bandolakisaki mobali oyo aza na mwasi te, mobali oyo aza ye moko. Yango epesaki Luna Mienzi assurance ya makasi. Sikoyo epesa yo ata assurance ya makasi. Eza mobali bokutani na banzela ya ba internet kandenge ezalaka, bokutani na nzela bongo mbala moko ka kokuta na liboso bongo na zemi. Luna Mienzi ifale azala ta mwa mayeli. Bien que okuti ndako eza nango vide, cela ne prouve pas que non mobali openza aza seria kobala ngate. Sikoyo tango ye Luna moni ndako vide, selon ba explication kandenge ezokende bongo mbala moko alekani na ye na zemi sali nini ekoti bandeko na ngai. Toye koya kandenge tosalaka bandeko na nga ba commentaire eza ebele ya batu, surtout bazofinga Luna Mienzi. Kandenge na lobaki na émission na biso ya journée, tango na ayaki pona silence oyo Luna Mienzi ayaki ko briser bandeko na ngai. Ebele ya batu bazofinga Luna Mienzi pas possible. Et surtout, eloko liboso oyo esalaki tant de personnes baofinga Luna Mienzi, ebele ya batu bazolobaki non Luna Mienzi de nature c'est une fille très orgueilleuse. Azalaka orgueilleuse ya makasi neti Luna Mienzi orgueil oyo azalaka penza nango, aza mwasi moko ifale asala différence, aza mwasi moko ifale babala ye penza. Omoni kandenge tomona ki tonton décor mariage na ye ya kafu Luna Mienzi pe ifale sala bongo pour que batu bandimela ye. Sikoyo ya mawa pe ya soni eza ya komona Luna Mienzi ake kozwa zemi, bake kotia ye zemi, bake koasente ye. Yango ebele ya batu bazoya kofinga kaka ndenge ezalaka.
bandeko nanga makambo eza nango kandenge boyebi mai esi etomboki nango na minituni moyen tozwa mai nyonso totia yango ensemble eza lisusu te eloko tokoki koloba na luna na miniti oyo eza kaka non mosusu tomonaka peut-être ki na sina koli zoka eza na batu mosusu bazoya na vie na yo pona koya kaka kodétruire yo surtout eloko mosusu ya kopesa luna matoi ya kopesa mwa conseil ka ndenge ezalaka talaka biso toza bayaya donc na système moko ya bien makasi donc ezalaka bongo la famille bino bato ya théâtre bato ebele batalelaka bino na musika eza neti bino bato ya théâtre na babiso bakroni mama ebele ya bato monika ba émission tosalaka ya tant de personnes oyo déjà batalaka na musika baotala bino osala mwa émission moko boye yokanisi ke na salle na ngai émission na ngai ya bien na présenter to nazo jouer na ngai ba théâtre na kuti kotia ba photo na ngai na ba statut na ngai na kuti kotia ba photo na ngai na ba page na ngai nzoka eza na batu mosusu baotala yo na miso moko ya mabe suwe na bango ezake ba détruire yo tomona awa exemple kuto okende musika te tomona makambo esalama na Grâce Temo. Grâce Temo azalaka parmi ba chroniqueuse oyo soki aleki en tout cas tango osala émission yo moko lobi wow abando sa émission na kitoko nzoka il y avait de ces personnes oyo babando tiéger tango aye kokutanaki na mobali oyo abalaki ye bandeko na ngai bino moko bomonaki mobali donc makambo nyonso ekendaki mbangu ti baye kobalana mobali aza na bambongo ka bamibali na biso ya poto balukaka ka poto bandeko na nga akotisi na ye na libala makambo nyonso ezokende bien et du coup nini esalemaki mobali wana abimisa ba makambo pas possible sur les réseaux sociaux ayaki kosalir Grâce Temo na niveau moko pas possible jusqu'à présent Grâce Temo oyo na chaîne na ye ya YouTube kutu alekaka lisusu te pona soni wana mobala abimisa ba makambo ebele bolanda yango na ba réseaux sociaux bomona yango babiloko ebimaki ebele tout ça c'est quoi babilo mosusu eza na batu moko baza na mitema mabe akondima abebisa mbongo na ye pona koya kosalir yo akondima abebisa mbongo na yo na ye plutôt po ya aya kodétruire yo luna tout ce temps ozalaki na yo na kimia bando vivre vie na yo kimia okendeka poto ya une fois na zemi oki kozwa zemi donc nakotala bien ezaka pour moko ezalaki préparé ata cousin ya mobali na yo wana ntango abimisa ba audio bato nyonso bayebaki oza je m'excuse oza na zemi eza kaka ku ya Donnel wana kupenza na ye mutu tellement aétudia kuna ye alobi ke ntango ozonga wana oyebi ki oza na zemi ntango koya wana ale babimisa yo na poisa pour que ki orgueil na yo wana nyonso fierté na yo nyonso bato nyonso bamonaka ke luna ezalaka mwasi nzambe batika kokonsideraka yo lisusu te ezalaka bongo bino bastar na biso kozalaka keba yango nalobaka chaque jour en tant que mwana nzambe relation nyonso avant okota tuna nani volonté ya nzambe nzambe est-ce que omoni nga na relation oyo nzambe est-ce que ya solo omoni nga na relation boye kandenge ndeko na ye auti koloba awa ke non mobali abande koyamba lisusu baapel te mobali telefone ekolika ya kokanga donc l'homme savait ya boyo omona peut-être bamosusu onaki motema mabe ya kokotisa ata na maladi na nini atieli yo kaka eza pasi penza makasi yango nalobaka na communauté na biso ki motema mabe eza ya makasi communauté na biso tolinganaka te communauté na biso toza na motema mabe moko pas possible ya omona yo oyebi ke mwasi oyo nalingi ye te mwasi oyo na obalaka ye te mwasi oyo boye préféré na yo obebisa bambongo otindelaka ye asalisa bapasseport asalisaka bavisa ofutelaka ye batike akota na France olwelaka ye bahotel bamakambo nyonso ka ndenge obande osala
eza ya pasi mais du coup tala makambo oyebaki bako bandosala eza pasi na communauté na biso eza pasi bato mosusu nga na koki koloba bato neti baluna wana mosusu omonaka bafoto azotiaka babilobaloba na ye wana bamwa kivantar na ye wana eza teke peut-être bato mosusu basalaka yango kaka bayebana neti mutu neti luna aza mwasi moko deja abandolela buzz de pakala aza mwasi moko alingaka bato basentir ke luna pe aza na posa omonika neti omonaka Regine Daniel bayebani mokili mobimba yango pe luna ezalaki barêve na ye donc ezalaka mwa barêve na ye sikoyo na minute oyo eza neti oye kodétruire vie ya motu ndeko na ngai ya mobali oye mpenza kodétruire bandeko na ngai eosala pasi je me rappelle na émission na ngai ya liboso en tout cas na silikaki makasi esalaki nga pasi mpenza na motema komona na age ya luna mienzi baya konsente ye bandeko na ngai eosala soni makasi surtout na communauté na biso eza makambo moko ya soni parce que bato oyo tokoki kondimaki baensente ye eza bana ya ba 16 ans bana ba 17 ans déjà mwana soki akomi na 18 ans baensente ye seki ayebi ke baensente ye ayebi ye moko abandoluka zemi wana mais na baka ya baluna mienzo oyo bandeko na nga aire mosusu eza mwa compliqué mpona bandeko mosusu bakomprendre te eza mwa compliqué omoni monde ya internet oyo eza monde moko eyaka na makambo ebele bato mosusu baomona kambo mwasi oyo nakolakisa ye mwasi oyo nakolemisa ye wana omona eza taki no mobali wana ye moko wana omona ta groupe ya bato basanganaki bautilize ka mobali ke sala ye boye ayoka sala ye boye ayoka deja bamakambo bino moko bootaki kolanda luna mienzi kokoma France akendaki bilobaloba na ye wana akoti na émission alobaki eyindaki na baréseaux sociaux en tout cas eza pasi pe mawa courage à toi luna mienzi vie ezalaka bongo ndeko na ngai ya mwasi donc baépreuve ezangaka nango te ozala chrétienne ozala mopagano baépreuve ya vie ezangaka te moma oyo elelisa yo te moma oyo estresse yo penza mingi te mwana ka ndenge nalobaka ezalaka lipamboli ya nzambe mwana si aye deja moyen oboya ye eza te bota na yo jour okobota kaka biso toya kofinga yo awa biso kaka tobando kumisa yo na baréseaux sociaux ke botala mwana ya luna mienzi mataki ekitaki botala mwana luna mienzi ezalaka bongo donc gardez toujours zemi na yo garde toujours ta grossesse nzambe ye moko ayebi peut-être mwana oyo omona abotani bagénération ezoya peut-être ye nde akozala ministre peut-être ye nde akozala soki nani donc nzambe ye moko kaka azalaka na baplan surtout na vie na biso surtout na temps oyo oza deja na zemi ma chérie kotia na yo stress te réalité nyonso soki mobali aboyi yo tika na yo oza deja star lukaka ndenge nini ya kobozwaka swa ya mwana na yo akosalaka bambongo na yo pour que mwana na yo azanga eloko te okovivre na yo kaka ndenge bato nyonso bavivraka vie ezalaka bongo ezalaka kobunda d'ailleurs comme okoti deja na monde ekibomama bongo ezalaka bien wana bamakambo mosusu bato mosusu babando yebisaka yo te mais yo moko koyebaka te no makambo oyo moyen asala yango lisusu eza te donc ezala mwa bongo yango kokola na kokola mwasi nyonso aza appelé ya un jour azala mama surtout na système ya bien makasi cher Bouchou cher abonné et cher connaissance tokomi na biso na suka ya mwa partage na biso ya lelo ka ndenge ezalaka en tout cas botiela biso ba partage botiela biso ba j'aime botiela biso ba commentaire la famille